combattant na sepeli na état de siège oyo ezali na S bomonaki oyo tobengi gouverneur oyo batie na Kisangani oyo alobaki na kozala pitié te na baétranger na kombo na ye ezokoséchappe ngai Dieu donné so chako so Kashama bakendaki kokanga oyo tobengi barebelle oyo tobengi baugandais azosola na bango boye na anglais alobi nga nalakaki bino nayebisaki bino ete soki nazwi barebelle na sol congolais yeba deya na kozala na bino mbunzu na mbunzu yaya ake asola na bango boye na anglais elo elekeli ngai le sel congolais namoni quand même azali DSP ya kala parce que ndenge asola na bango na anglais alobi boya awa banda mkoloni il fallait bozonga epa na bino bango balobi so tozongi epa na biso Kagame akokende koboma biso alobi papa otali ba rebelle plus de 9 rebelles pas Museveni otali rebelle wana tala mandefu ya pembe loko aumeli na ye na Congo musala na ye azelaka position ba ya babomba ba congolais yaya na ye biso bakangi bango plus de 9 yaya yango moni alobi boso bango bocha bango tokosokisa bango epa Museveni bo était combattant yango il faut bo soutenir état de siège il de paix c'est FIFA États-Unis d'Amérique na ona complicité na gouvernement na biso congolais basolola ki fallait Rwanda akanga usine oyo abanda ko exploiter oyo tobengi ba coltan na ba kolban na biso ya RDC yango mona ki fachita kwa kitaki epa na wesh akitaki ti na carrière minier na wesh akeko tombolela la kisi oyo tobengi coltan na cuivre alobita na ba minerais yango oyo na ba kolban alakisi en place facha kititi na carrière alatake koti oyo tobengi ya ba ingénieur yaya nazo ebisa yo facha lobi cette fois-ci peuple congolais abana ko bénéficier oyo tobengi na matière ya mboka na ye il de paix c'est FIFA combattant to betela muko atombolo maboko parce que azali Cassandre na République démocratique du Congo il de paix c'est FIFA combattant Fachichwa combattant tozo kate Fachichwa combattant azali aigle pambate mikolo bazo benga ili sous soleil il de paix c'est FIFA parce que monde mobimba ba yo ko comprendre ete qui mieux ezali na ye c'est parce que bolandi oyo tobengi discours ya Kagame bien te boke na banda bolanda discours ya Kagame alobi nazo sepela pona état de siège oyo ekoti na Afrique centrale yango ezali décollage oyo tobengi na Afrique mobimba il de paix c'est FIFA sommet wana ezalaki ne fiske koyebisa bato babanda koya na RDC koya koyiba butu na moi makambo koyiba na RDC abuo soko lingo yaka na grande porte yaka oyo tobengaka ganya oboyi yeba deja okozwa mbuma na nzoto yaya nazo ebisa yo fachi nazo komona ye lokola oyo tobengaka Moïse oyo amemaki bana Israël tina Kana alakisi bango nzela yango tolobeki baprésent oyo bakoyaka bakosouffrir soutien na République démocratique du Congo il de paix c'est FIFA makambo oyo ya bamusulman yeba deja bauti kokanga oyo azalaki représentant oyo tobengi nani ya Stade de Martyrs oyo ya Stade de Martyrs gestionnaire oyo ya Stade de Martyrs babwilaki ye awa na minute aza na makala déjà lobby à partir ya lobby oyo tobengi Mark Mukebai akendaki kodepose plainte mpona Gentili Ngobila azali awa te aza libanda parce que azali parmi mpe bato oyo balingaki kopermettre ete soulèvement populaire esalema na bandeko na biso tobengi bamusulman bino boke kotumbela nzambe mbeka tomoni balobaki ete soki avo kota na état de jeune mais il fallait kobongisa na moninga na yo parce que po yeba ete ntango ozosenga prière devant nzambe prière wana emata pimbo kitoko devant mokonzi oyo le Dieu le tout puissant mais yo outi kotumba mbeka osisi carême na yo okei devant moninga na bosibimisani bamachine bakomi okende kopapana culture wana eza na mpona biso peuple congolais te boye te combattant biso toyebi ete congolais azali oyo tobengi bantu yango tolobaka il y a différence entre les lilotiques et les bantu yango culture wana toyebaki bato bamemelaki biso ezalaki oyo tobengi barwandais mais cette fois-ci tocomprendre ete Congo banda facha bonzaki yango na maboko ya Nzambe atoluki Congo de gauche à droite yeba déjà abuo yaya tozo féliciter ndeko na biso tingi pululu oyo alakisaki exemple na oyo tobengi na assemblée tomonaki exemple na ye
azui mbongo na ye plus de 500 dollars en francs congolais 1 million wana francs congolais ezalaki na 1 million oyo tobengi na francs congolais aye kodepose yango alakisi exemple mpona kosoutenir FARDC tobeteli tili bululu maboko kombata UDPS FIFA alakisi yango pamba te alobi nde na bandi boy il fallait bandeko na biso même basénateur même badéputé balanda exemple wana UDPS FIFA tozali kopesa longo ya na bana mboka oyo bazosoutenir FARDC na biso yango olandaki Samba Lokonde azalaki elongo moko na bamilitaire parce que tomonaki ebele balobaki ete pourquoi Mukwa Ntombolo azosoutenir kaka entrée oyo ya Aftel te balongo nango na moment oyo tobengi na ndenga politiquement nde tolobaki ete entrée ya Aftel ekoma journée oyo tobengi ya baforce na biso armée ya mboka yango monaki Samba Lokonde azalaki na discours tête à tête na bamilitaire na biso ayebisi bango clairement cette fois-ci nde bozali wana salaire na bino tosa le plus moyen to menorer yango le fisc toko soutenir bino à 100% parce que toyebi le bokendaka na front botikaka basi na bana na bino toko luka moyen bana na bino na basi na bino to occuper bango malamu boye te combattant yango tobeteli papa Samba Lokonde maboko combattant UDPS FIFA UDPS FIFA awa na yebisi bino combattant boyebete Mukwa Ntombolo mo amai mais c'est propre Fachi Beton azali ko emboîter les pas comme Jésus-Christ de Nazareth parce que tango bozomona ete ba gardien du temple ba telemi du jour au jour pour na soutenir Fachi ezali pamba te tolobaki ete na Congo oyo tobengaka basalopard ndenge tolobaka ete bakalonial bakozala na bacharognard bakozala na espace te na République démocratique du Congo UDPS FIFA yaya nakoyebisa yo te ezala calme parce que yeba déjà sommet oyo ezalaki na France ezalaki ete baprésident oyo babandaki koyiba Congo systématiquement baya bamonaki mona mesu na RDC ekomi gagnant boye te combattant bouti kolanda bino moko Chine na minute oyo asincline na politique na biso ya gagnant Kabila banda ko coopérer na ba individu yango monaki Kabila akende kovanda mingi na este akende kovanda mingi na nyoto bengi na Kashimata na ferme na ye aluka moyen bayibaka minere bayaka ko coopérer ka gagnant atekelaka oyo to bengi président chinois yaya nazo ebisa yo baye komona na misu nyonso yango monaki États-Unis d'Amérique asetonaki po ete bakata bota l'exemple Kagame avaya akita na pied d'avion botala Kagame akweyaki par rapport à perdre vitesse oyo bamatière oyo bandaki kozwa na Rwanda le tozoloba na minute oyo souhaite bando oteka bairanium bando oteka bacrobate na kati ya Rwanda bakangi yango parce que États-Unis d'Amérique asetonaki alobi bayebisa bafrançais bayebisa Kagame bakata coopération ya kotekaka oyo tobengi bamatière première na kati ya Rwanda bango moto azalaka nango te ezalaka bamatière oyo bayibaka na RDC yango tokoyebisa yo place congolais nyonso ozali toali na droit ya kosoutenir oyo tobengaka Mukwa Ntombolo mo amai Fachi Beton combattant tolobaki ete makambo ya oyo tobengi ya carte identité tobetaka sete lelo toali na problème na RDC par rapport ya joueur oyo makambo toza nango na Gabon amba kanga joueur wana par rapport à nini na minute oyo bauti omisa carte électeur na ye batindaki na FIFA et na FECOFA yaya na minute oyo le tozoloba awa bazosenga carte identité mais Gabo ake aorganize ake apese na village apese bacarte identité yango toali na droit tozoyebisa papa Samba Lokonde biso peuple congolais toali na besoin ya recensement parce que l'air biso toplaide mpona nanaki journaliste mona même na France 24 azo critiquer RDC parce qu'elle a toujours carte électeur yango biso tozo déclarer tolobi ete il fallait bapesa biso carte identité le tobelelaka pamba te parce que toyebi ete biso nyonso bakongolais toali na droit tozwa oyo tobengi carte identité UDPS FIFA combattant de lutte yango na koyebisa bino bozala serein toala biso nyonso focalisé ya kosoutenir Mukwa Ntombolo bomonaki oyo tobenga état d'urgence ekangaki bato akankokolo patrouille mix oyo esalemaki kuna combattant ezali pamba te yaya baye kodécouvrir oyo tobengaka plus de 30 civils oyo bazwa bafutelaka na kati ya camp bakangi plus de 30 familles yaya plus de oyo bakangi oyo bapublier plus de 30 familles oyo bafutelaka na camp kokolo
yaya bakangi oyo tobengi na ba machette yaya bakangi na ba machette oyo tala basaki ya ba machette oyo tobengi ba munition oyo tobengi ba manduki yaya yango tokoyebisa yo esuki kaka wana te bazokita na baka nyonso parce que bacomprendre ete même oyo tobengi bana bamilitaire na butu babanda komema na bamachete wana bake kosala kikuluna idps fifa bouti kolanda bino moko oyo tobengi bandeko na biso oyo bakumula bakangaki na kanya makasese bazodeklare ete bamemela bango wili bakonga bamemela ye vital kamere bamemela ye oyo tobengaka matata ponyo balobi baya biso tozolongola masango bango baluka moyen ya kobuka masango wana idps fifa yango bango ntango bazobuka bango baluka moyen bachargeaka bamasango wana na basaki yango tozosignale mpe na justice ya mboka na biso bamemela biso bato wana bakende mpe kochargeaka masango na basaki na kanya makasese idps fifa awa tozopesa mecondoléance na biso na baati lukwebo apedraki mama na ye idps fifa topesi mecondoléance na biso parlement ya sans formol parce que topesi ye mecondoléance par rapport ani auti opedre mama na ye awa nazoyebisa yo bauti kotinda dossier balongola immunité ya 3 sénateurs oyo babanda koboya mpone fiske baluka kolongola immunité oyo tobengi ya matata ponyo yango nazoyebisa yo dossier ya matata ponyo eza en cours bamata bakita matata ponyo akozala libanda idps fifa merci mpona lelo obetela cordon maboka UDPS viva! Ndeko na ngai répondre slogan makambo za kitoko. UDPS viva! Mwana mame! Mwana mama! Mambu maso! Masobele! Tolobi to soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko Antombolo. Moi mai wakaninga. Le grand Mukishi. Double brassard. Mais c'est propre. L'homme le plus géant du monde. Merci. Elongiafe, Subabilou, ok, ndeko nanga tolobi boye. Makambo eza bien. Bomoni à 100% de soutenir na Lualaba. Lelo bazo benga biso Lualaba mobimba. Ba Moïse bazu vertige. Ba Moïse bazu vertige. Ate kozo ba créer akwa ache komo na ye nazo soutenir gratuité de l'enseignement ba créer o ba pesa ka bana classe salila bandi ko kaba yaya kabata ba créer mais azuve vertige lelo to le yebisi bino ata élection za 2023 muto kolonga biso za Lubumbashi nyonso bandi bimu ko Antombolo et puis bango nyonso lobi babengi ngai Tchekitunga tuzo chambongo honorable ume nakata ume na malweka na nzela lonzolama alobi président Gilles nazo cha pona FARDC $500 Mwete ouais koya to soutenir FARDC ko soutenir FARDC ya munokote merci ya mbongo ya bansambu te nazo yebisa na moni lobby na télévision Moïse Mbiye bolati ba beret rouge na ba bazonkyo obeti ndule titi na ba Zakari ona ya muyi ya obeti concert ba peso caché yo lié obandi ko beta musique vous êtes des flatteurs. Biso ezali Chandechi, Pesande, Panier, Toswa Chintu, Tokeko Pesa Papambo, Mboso Tineli ba Afarde, Baliende Fofu ba Damas bazo maka. Pesa bongo te. Pesa bongo to beta mokasi, to beta bongo. Yamona zoe bisabe, Papa Mbiye. Moïse Mbiye. Botika ba distraction wa bomande ko sala ba Kabila. Ona ba distraction ba Kabila. Na ba Zakari. Bamona biso to organiser loko moko boye. Mbongo ebima. Okay ba. Sama Lukonde to sepelaka na mingi. Okoti na nani? Soko bandi ba biloko ba concert na ko changer lo face. Biso to ba musicien te. Viva. Soko bandi biloko ba na mona ki yo liboso Sama Lukonde. Bonjour à tous. Na lobi boye, na mona ki papa Sama Lukonde. Azokota.
Zakari Bababaso, Azoloba, Samalukonde, Betozometa musique. Toboy musique. Pas distraction. Pas de musique. Biso tolobi tokote kitunga. Kitunga mutu nyonso zotia $1. $1 wana tozui basombela bango ba Damas. Madeso kiti nani cameraman nini ou bien journaliste nini ake ko filmer bokende Madesu lobi mwasi na ngasombela 1700 na Zigida. Et comme 1200. Mais pone ni bozolo bela ngote. Ah. Que soki na Zigida zabo kende na mabongo eza combien? Nde makambo ifo kolobela soki tozwi awa ata tozwi ata $1000 epai ya papa miyake $1000 epai ya Neville $1000 na 10e $1000 ekokoma $5000 batindela bango papa mboso ake nango bapesi na FARDC basombi Madeso ebele bazwi bangombe batie na kati badame batondi bakobunda te bakopumula te toboyi distraction ya musique Moïse Mbiye tozomettre en garde obandi mabe toboyi baflaterie paster na bazonkio opetelinga natali yo depuis 12h16 nazala kanda na yo nazalaka Moïse ke soko oza moto ya Moïse ke nde biso oza baflatere te biso eza totyende mbongo topesa FARDC eza bongo te FARDC azozela Damas po erapeti misiki wana kashe ye nde moto azwi siko FARDC akolia misiki FARDC akolela bino misiki nakotika distraction akoya kobeta bino bambata na yango na lwalaba tombe bato nyonso balobi mpo na mine boyoki mine moko ya sime soki nene babotoli yango deja ganya Félix ayebisi bango ganyaga bachinois baleli depuis hier bafundi Kabila les chinois bafundi na CPI beta maboko chinois ake na invitation na CPI bakangelanga Kabila tosalaki na ye contrat 40 ans naloba nasakola nayebisi bino shipping merci shipping ake na invitation shipping soki 3 ake na invitation kangelanga Kabila nasinyaki na ye contrat léoné tous les contrats léonais est résilié. Le contrat léoné, c'est-à-dire le contrat moko il y a 10 ans, 20 ans. Yo Kabila yo, yo kanisa yo koma na 40 ans. O kangani. Siko bazozo biloko nyonso ekei. Yango yoki bana Lubumbashi balobi non. Merci beaucoup Jules parce que Félix alobi na lingala. Alobi bokeba. Ba mama na biso fo bale kitoko. Frère Anger, arranger le Kolangai. Alors, maman, il faut balayer 3 fois par jour. Il faut balayer kitoko. Il faut tout bénéficier de la minerai Nabiso. Nous avons la Copperbelle. Oui. Qu'est-ce qu'il fait la Copperbelle? Le chêne des minerais. Nous avons l'or, l'argent, le cuivre, diamant, étain, cobalt, manganèse. Mais moi, je suis vraiment. Moi, na Congo, héros azozela ala mukana epa ya voici l'homme. Zambé sala yesa. Zamba sala ni. Zamba sali mai. Asali bois. Apasi mabele. Kendo cultivé. Vie de paix c'est vivant. Et puis à Yébissio tout est accompli. Vraiment. Mes chers frères et sœurs diaspora. Toche kesi ya munene opino nyonso bosepeli nango kesi na biso numéro yango wana 081 57 24 609 lokola bozala volontaire kotinda mbongo botinde kokoma ya papa Mboso tokokende na memo tosobengi deja papa Mboso balobi félicitations na initiative papa Arma papa Kisolokele, tous les conseillers,
ya Papa Simon bazo soutenir nga 100%. Yaka kitunga tambu. Na yango tolobi wo tozokende rapide lelo eza jour ya makambo. Attention, attention na régie des eaux. Bato bazolela mai. Koyebisa biso teke tozotia bapompe. Depuis ta Kabila babanda kotia bapompe. Bofongola mai tokobeta bino mabe. Bato bazolela mai bino bovandi tala tokozwa bafoule bacamion minene toyeko bwaka na babiro na bino. Vous êtes en complicité avec Kabila. Nayoki bango pe ba répondre ngai na bantu passante. Soko botanga ki bantu passante alobi. Ba civique moko ba bazolo na réseau. Yo keba. Iso ba civique directeur ke. Keba. Papa jila lingate. Kangela biso régie des zones SNEL. Adido Kos. Bavantirier tozola te kitoko bo meto sokoli maite yango to boy ko lata bakashine kashine so mai za te ngana kanga munoko bino boyiba boyiba kangana kanga munoko nous demandons Papa Gila Lingete de tenir l'œil à Logefrem. Vrai ou faux? Logefrem est des voleurs. Demboro Bator Jefrem Bozao, Bozo Iba, Gila Lingeta Zokota Kuna. Misala Rabina si la Lingete, Fimo Kekele, Azokota na Jefrem. Bamboron nos Wabatami au Jefrem. Mukonza au Jefrem Azobenangato, Yakato Yokana. Comment na Zotuloba, Bengi des fois, na numéro Nangai, Nanya Peso numéro Nangai, Papa Omari Inja. Alors, si le Nana Mwana Bandal, Yaka na Alpha Niji, Nani, Yesu Nijibu, plus one, Bateka ka poison à kati. Inja ke, Yaka to baye, Nande PDG, Yao Jefrem, Yaka to coopérer, Nako coopérer na Bambororo, Papa Gila Lingete, ko, soka Tetembe, nazana numéro na yao. Preuve à Benga to coopérer. Papa Gila Lingete kende rapide. Kanga Bamborona au Jefrem. Merci. Je ne peux pas coopérer avec les salopards. Lemboro. Les charognards. Merci na Mugwanta Molo Moama Wakaninda Patkazana Bamo et Zosesangai. Les charros. Les sorciers. Bakomi ka yepe akomi ko finga lokola jile. Ya komi ka ngako kanga yo. Ce sont des qualifications. Qualificatifs. On n'a pas injurié. On n'injurie pas. On qualifie la personne. Yango moni bakanga ka biso te. Ce qui va lobier, oh eza ko finga te. Qualification. Merci ya nazo tikila yo tika nanga beta bango. Konde bazalo bamusi bazosala boy. Merci beaucoup. Tosengi na Papa Ibrahim Kabila. Pourquoi Ntombolo Mama il est vrai Kabila? Ibrahim. Azana bana. Azana mwasi. Pas ses postes à monnaie. A travaillé. Merci. Tozana Edi Kapende. Edi Kapende a coupé na boloko pendant 18 ans. À ça c'est oui. Il est prêt à travailler. Batonga na zotanga za batunanga. Yoka Edi Kapende prêt à travailler. Le général Kalume batinda na garage à Russie. Mais hier, c'est pour travailler pour une école. Général Kalume a dit une école. Mais à combien d'ambassadeurs n'engini? Vraiment. Alors, si le bel langai, na combien d'ambassadeurs n'engini? Quand nous avons Mutomatu, quand Yeza muntu asinyaki na kokufa bona eko sikwe bandi ndengeni yeza muntu amatuza aba akomi ambassadeur ndengeni asiko akomi ko lukangana lobela ye bide kanga ba équipe nationale
ata oluki bango te bakoko toza na général munene ida pesi viva yaya abotikela nga natanga kaka bato moke komisa napesa moto mosusu kozala na kanda ya soko omoni motu te yokata bamosusu baza kuna kati yokata na lumbalumbe général nani général munene ye mpe aza mposa kotravaille aza na Kinshasa vrai ou faux mpo tolobi le 30 oyo ngobila bafuli falo tozo élargir état de siège tozo élargir état de siège ekozwa Lubumbashi na Kinshasa Kinshasa soko tieli biso général munene ou bien général Elvis tokosepela merci beaucoup bato babengi ngai na kankokolo mama na bouclage mama na bu sikoyo ngai naza ni na gp ni na pistolet bozobengela nani presagil ya komona makambo na kankokolo babwili biso na désordre kosakana te de 4h jusqu'à 10h bazwi minduki ebe salume ba yaya omoni kankokolo soko ovandaka kuna banda koluka deja ezotikalaka bakomando bino nyonso bozokende cité bakomando nde bazotikalaka kokolo tous les ex-fages bango na bazobelela ba-expas balingi bazonga na mboka na baya kosoutenir mukwanto mo mayiwakani ndala grand mukishi double bransard yaya nayoki bazobenga yo chef d'état major général soki nini grade oyo ya suka me bete bere bete tashi oza oza commandant soki te force d'armée eza bongo te commandant suprême aza na droit kobeta bere nisi boye bakobanga yo te eri bakomona na teni bakozonga na nzoto na yo oyo véritable chika obete yango na désordre likolo ida pesi viva commandant suprême aza na droit kolata teni si bango balati bafardc baza bacommandant suprême te yango elatami c'est-à-dire miende mikomo l'affaire de biga awa maison Roma wa Roma le retraite Roma wa Roma na kati ya Paris alobi ezotinda babanzonkio na babere rouge merci tokolata biso nyonso awa eza esengo te tobetere maboko babere rouge lisu moko ozwi teni okumbi yango mwinda akumbi yango adi aza mwana ya expa papa na aza expa omwinda alatako kito elengi na yango tozokontinue na lingi la cité yaya mes chers amis esengo ya trop kitunga na ngai etikali parce que pine toboki ngai pesa ngai eloko moko kitunga emonana yaya pesa ta chapeau tokie mo ata chapeau wapesa ngai kitunga eza kitunga démonstration eza problème te oyo eza symbole tozalaka na kitunga metikali bandeko na ngai bato balobi ke initiative ya kitoko tolemba te mama mwika soki napesi yo mbongo odeklare ke premier jour tozwi autant deuxième jour toujours autant troisième ozosala rapport tobima bamiyibi te so mbongo ebandi nani honorable ume na nzela ya nzolama alobi azotia 500 siko soki tozopesa rapport te tokomi miyi po mondo mobimba ozolanda biso jour wana opesaki combien vendredi ebimaki 26 200 francs congolais betela mwana classe maboko le premier de la classe bato bazosepela makasi balobi mama mwika aza premier de la classe asimba kitunga na biso kitunga wana esimbama kitoko na yango tokekende biso nyonso na memo na biso na parlement
muntu akosimba kitumba wana papa mbo FARDC mseba zobenga ngai yaka nango koto biso to bino bokosimba papa mbo bino bosimba le minduki bino bokozonde Damas balobi president kitunga wana yaka nango wana yango na bandi action to bandi action ya en entendant hier tous ça l'action président Miyake azo popula eza bongo te kokanga motema te oza na 1000 francs otie oza na 2000 francs otie na pesi biso na pe yanga 2000 yango OK yaya forcé merci monde mobimbe zotala soki eleki ebele tokopesa mpe oke kokatisa soki idepesi viva tokoide mpe bapauvre bazali awa soki eleki ebele eza démonstration batopoto bazopesa mbongo eleki ebele topesi mpe bapauvre awa ekoleki ebele ngai nasi namoni yango na vision mutu moko era azoloba na kopesa 500 sikoyo mosusu sikoyo alita chama na kopesa combien sikoyo nani fudiali yebo akopesa combien papa nani Kabe de Lix abengi ngai azopesa mbongo akopesa combien jibe mbiana ya mibengaki ambassadeur ya Croix Rouge ngonge kokita de la paix sala siko musa jibe mbiana ambassadeur ngonge papa wera son ambassadeur de la paix akopesa nani héritier wa akope Falipu Bakope Ferego nani Mosi Moziana Botengre Bato Marta Foino Kope Marie-Paul Viva Aweza mutu nyoso Ozala mutu ya FCC Ozala mutu ya Martin Fayulu Ozala wayanani Ozali Kambombo Bakunda Tutu kwa chintu bane pesaya Kabila pa kopesa Kabila Joseph Kabila pe akoti Ozali Kambombo Mama Olive akopesa Augustin Kabwe mwana buta kope Bakunda Jamari Kabunda kope Bakunda Liako Jacob kope Bakunda Bamisili manyozo kope Willy Bagonga kope Kamera kope OK merci beaucoup Zamba Bambola. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes berceau y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. La ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela,
olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa, sekre ezali kaka moko. Etan Star.